Tournaki film nande konanga kale. Et zalaki li solo ya film, ça contrat, il fallait tous signer na film. Et après tout signer qui contrat na la film était. Na mbala moko na ola na ouais parce que na lui na mbala moko to sili solo nan ya kofuta ngaite na mikuti na déplier Star Time. Et na tout l'inde konanga Caleb na mikuti na Star Time ndenge nini et puis ça qui moi mbutu par rapport à l'explication na kutanaki na cordon aye na kutanaki na ndeko Lewis et simba quitté et après et comme les longs voilà. Nabanda ki mkolomoko Monsieur Caleb Tukibana abenginga ayusinga que Élise naza na film oya ko tourner ngana ebisie président nazo préparé plus jamais pour la dans mon pays naza vraiment concentré moi na tourner na yo ezati et film yango yango plus jamais pour la dans mon pays donc ezana na ebisie ne mwana ebisinga non ah Elise wana ezali solo mususu ezali nzonzi parce que na ebisa ki nzonzi pena na osala te parce que naza concentré na musala na ngai ya lobi na ngate ezali nzonzi te ezali solo ya makasi na lingi na changer monde ya cinéma awa na mboka na biso to koma lokola na novelas et puis na Hollywood na bi wow c'est que ça il bien alors oui ezali solo à contrat et tout ok c'est bon. Après ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence et ma référence il est ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtadeda we. Mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka li sapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner li sapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata bango lomponje. Ma référence TV, te esimi bango masasapa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na éviter. Quand tu sois des informations, nyoso, bagage, nyoso, ba théâtre, nyoso, ba film et mo bimba na yo, be émission ya paquet na ma référence TV.
et le président Caleb. Je pense que elle-même est là. Elle va vous parler avec son cœur. Bissopé, la journaliste, s'est opposé la question Oyo et Zana ordre du jour. Évitons les questions qui n'ont rien à voir avec à peine la Bissop Awa. Au Banda Théâtre Wapi, au Salanine, ça n'a pas d'importance. Restons dans ce qui se passe. Pourquoi est-ce que Maman Élise a quitté la justice pour porter Star Time plainte? Parce qu'il y a une confusion. La plainte a été portée contre la société Star Time par rapport à son image. Si Caleb va récupérer la situation de Nénine, je pense que maman va devoir nous éclairer. C'est bon, non? Je suis clair? Voilà. Pardon? Ah, voilà. Les téléphones mode vibreur pour que nous ne dérangeons pas la matière très sensible. Vous voyez comment est-ce que notre star est très émotionnée. Et j'étais qu'il se poser la question Oyo, ils ont d'actualité. Voilà. Donc, côté Oyo et intimider Bissoté. Voilà. Maman, vous avez le droit de dire un petit mot avant qu'on commence. Le micro, je ne sais pas. Pardon. Ingénieur de son propre micro, il n'y en a pas. Ah, voilà, c'est bon. Ça, c'est pour la télé. C'est ça? Vous PC Tawana yo. PC ayo. Lumière PC ayo. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, il y a c'est ça que vous avez dit. Voilà. C'est bon? Vous avez la parole, mon église. Facebook. Oui. On a fait la page YouTube invité. Parce que oui, eza maïna makilate soki nzambe te. Napesi nzambe merci parce que akutanisanga lisusu na bino et na s'excuser na retard nanga stress elekaki makasi. Donc je ne savais pas nazoyeba te comment koya parce que eza na makambo mosusu oyo nanu emata na motema na nga te, nanu makanisi na ngai ekanisa te, yango ezosalema kande balobaka makambo ezosalema ezomonana te mais ezosalema mais sikoyo namoni yango ke mokili ezalaka nango bacouleur nango. En tout cas bolimbisa ngai mpona retard. Nasepeli na présence na bino kaka ndenge balobaka. Ma question est à Abino, réponse est à Abino. Je suis là pour vous. Posez vos questions. Je suis là pour répondre. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je pense que maman s'est exprimée. Maintenant, la place aux journalistes pour des questions. Hassan a d'abord exposé le problème et puis voilà. Voilà, je pense que maman, c'est comme ça que c'était convenu. La question, oui, tu n'as pas de journaliste pour et permettre aux gens de répondre. Voilà, vous pouvez résumer la situation. Les journalistes moi moké zali que ngai na tourna qui film na ndeko na ngai Caleb parce que on se dit c'est un bon ba commoté na tourna qui film na ndeko na ngai Caleb. Oui, ça va. C'est bon. Non. OK. Ah, excusez-moi. Na tourna qui film na ndeko na ngai Caleb. Et ezalaki lisolo ya film, ça contrat, il fallait tous signer un film et après tous signer qui contrat na la film na mbala moko na ola balanda mbwa parce que na lui na mbala moko tous lisolo nanu ya kofuta ngai te
na mikuti na déplier Star Time et na tuni de kunangai Caleb na mikuti na Star Time ndenge nini epesaki mwa mbutu par rapport à explication na kutanaki na cordon na ye na kutanaki na ndeko Lewis esimbaki te et après et comme lelo voilà na éviter ceux qui vont comprendre la plus et tu comprendre bien c'est parce que aucun habitant moi likolo aucun mais tant on a expliquer nyonso au monité que ça va essentiel les amis que na kutami na Star Time n'a porté Star Time plainte et le commis qui n'a porté Caleb plainte. Donc c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que les arabes malamment que non c'est Aïcha Coco Network. Qu'est-ce que les arabes les bosto y baillis tant bossa ma camarade contre ça la raté. Bossa la bo signer un contrat ou bosso là qui tente frère na sœur na ou comment. Ah les solo les amis balé. Les solo les alliés à film ou les alliés à part. Et les solo mususu les alliés à Star Time. Mais c'est une question qu'est-ce que ça par rapport au son à la film? Parce que il faut toujours contraindre ça là. Normalement. Tant au salaire qui n'a pas avant de comment la société là pour ne pas citer les noms. Mais moi je vais citer les noms. Ok, c'est pas le problème. Avant comment on a contrat ou un frère nayo. Bon soleil qui c'était par écrit ou comment pour être retourné film. Alors quand il caché ou c'était comme parce que bah quand on était content on va dingue belé. Bon. Normalement. OK. Nabanda ki mkolmoko Monsieur Caleb Tukibana abenginga ayisinga que Élise nazana film oya ko tourner ngana ebisie président nazo préparé plus jamais pour la dans mon pays naza vraiment concentré moi na tourner na yo ezati et film yango yo plus jamais pour la dans mon pays donc ezana na ebisie ne mwana ebisinga non ah Élise wana ezali solo mususu ezali nzongite parce que na ebisaki nzongite pena na osala te parce que naza concentré na musala na ngai ya lobi na ngate ezali nzongite ezali solo ya makasi nalingi na changer monde ya cinéma awa na mboka na biso to koma lokola na novelas et puis na Hollywood na la wow c'est que ça il dit bien alors oui ezali solo à contrat et tout ok c'est bon. Après, tu as beaucoup de la journée à tournage. Aïbisinga, Zalaboye, parce que Zali, la fille du serpent. Donc, on a tiré, on salaboye tout, en tout cas. Na bundana ki, na propre forme là, na sala, le président Kaleba Singa Kinga. Na sali, na le président, si il fallait na ia, ou bien il y a na bureau, na nga pour signer contrat. Tout ce qui coûte bien, petit. Oya kaka na ndako. Tant de komi na ndako pour la papier ya contrat pour signer. Premier jour tournage est attaqué. Le tournage quitté, to zongi. Na eu c'est présent. Comme tous autres tourner on peut aussi kaka pour ça la contrat malamment encore. On Élise to kutana après 2 jours. 2 jours OK. To bandi tournage. Tournage président caméra en moto to banda. Allez qui n'a sali confiance non c'est mon grand frère c'est mon aîné tous ça un problème n'a sali confiance tout bandit tournage et bandit tout ça qui presque 3 semaines na tournage wana ayebisingai avant aussi lisa tournage alors binanga Élise na mukola suka ya tournage ndeto aussi ça m'a sauvé na biso kabi pas de souci ezala mon problème Mukola suka tournage, aussi tournage na 1h du matin. Séance à moi, tout ça là qui a mon anda pour naïe na lingua lawana. Aussi tournage na 1h. Habile qui n'a to lembi makasi. 1h déjà. Kende comme ça. Lobby en tout cas, ezaki mercredi dernier jour à tournage. Lobby jeudi, en tout cas toi aussi ça m'a ramené surtout. OK, pas de souci. Baketi kama na range naïe, na voiture naïe. Qui vous dit comment hélas, tant que j'ai dit,
Comme dans la Moukarananga retard, 13h. Nata l'appel manqué, na monité. Nata la message, na monité. Donc comme 17h, 18h, 19h, parce que je vais expliquer pour un contrat. Voilà. 19h, 20h. Oh. Alors, président, na coup en ligne. Alors, président, parce que si c'est qu'on venga pour tout déjà na bimaraté. Ah! Elle, maintenant on a Paris. S'il vous plaît, la S60. Ah. BM. Merci. Silencieux s'il vous plaît. Nazana Paris, parce que hier, Azana Domoko, il y a blague. Hein? Oh, la star, mais Nazana Paris, je suis à Paris, je suis avec mes enfants là. Gabi, non, président, tu as sur leur contrat. Olobaki nanga na kosenga caché o na lingi. Et puis ceux qui ont quitté okokakola ka ndenge ezalaka. Si yo komi à Paris et puis ozoloba nanga que je suis à Paris avec mes enfants. Est-ce que vous avez que ça sérieuté? Et ça là nga bien dit. Oh non, nazotinda cordon. Junior. Nazotinda cordon a olekela wala. Na vandi 3 jours après. Nakoui malade, sérieusement malade. 3 jours après. Na beli. Na zela. 3 jours après, na beli. Tant na coach hôpital. Na kangi photo hôpital. Na tindeli, président Kalonga, président Moussalem, na obé la macasse parce que na zaki peut menacer na film la joie qui est parce que je rêvais de serpents, de choses comme ça. Moi, j'attends sur la zone là, la boue, normalement, le zone pour la parasoleil, quelque chose comme ça. Vraiment, les acquis terribles. Mes enfants sont témoins et ils ont pas témoins. YouTube revenir au mieux passé. Ah, revenir YouTube au mieux passé. Vous risquez de faire perdre un fil d'idée. Vous allez bien servir. Au revoir. Bon, mais quand vous souvenez, Oui, oh, mon histoire, moi, distraction, on a beaucoup de oh, ils ont dit entre la vie ou la mort. Parce que mes enfants sont menacés, moi-même je suis menacé. Alors, au début, ils ont un téléphone. Ils sont vraiment importants. Ils ont importé ça, merci. Nakoma qui va payer, je ne sais pas. Obéi au mot pour moi. Donc, le Dieu témoin, voilà. Nash, Tindeli, président Caleb Voice, notre président, je suis tellement malade. Est-ce que nous avons signé un contrat là-bas? Parce que Cordon Tissiko a été. Président Caleb a dit, oh, Zélan a organisé équipe et intercession dans Cordon, bah il y a Kobon de la peau. Dans la lobby, ok. Dans Zélan Cordon, dans équipe et intercession, bah il y a des tirs. Président Caleb Azongi. Donc, il y a un signé qui contracté. Donc, au moni, Nzela, ce soit procédure. Il y a un manque à contrat, le président Caleb. Donc, voilà. Donc, tu signes, Nazela, l'équipe intercession. Tant qu'on a le banaï, que AP Sangaï a t-il d'accord. Donc, c'est parce que c'est déjà Oumeli. Il y a le bien d'autres équipes intercession. Et gloire à Dieu, nous avons un cas dans le voilà. Omba est en train de réclamer aussi le dessin. Omba. Et puis on se présente. C'est présent. Elise Salou Star. La question est à moi minime, mais même à l'humanité belé, pour avoir ça a 2 questions. Mais moi, je suis moi pour moi, parce que nous sommes liés à $500 pour moi, les sources. $500 donc, ça nous donne $500. Autre Yoki. Mais il était sur la deuxième chose, mais on a Yokati pour $500. La Cameroun, nous le dit pour
Bref, on continue par rapport à la question là, Eza, oui. Nous sommes au Salaki. Nous sommes au Yoko, écoutez moi. Les deux nous très bien. Votre intercession, si vous aussi, on continue à prendre parenthèse. Est-ce que suivi n'a eu un mot personnel? Parce qu'on parle de l'église. Personnellement, spirituellement, n'a eu. Est-ce que vous avez suivi? J'espère que vous êtes chrétien. Est-ce que vous êtes suivi? Parce que c'est très important. Pour les autres, tout le monde a excusez-moi, la vie de beaucoup. Tout le monde a des comédiens. Tout le monde a des gens dans le monde, il y a comédie. Si c'est pour le bateau, qui donc, un mot de yé, vivant, est-ce que ça y est? Deuxième question, et ça par rapport à On a l'introduction. Ah. Deuxième question, et ça par rapport il y a Nege de Yudoki, Momeri Caleb, contrat na Startel. La mission contrat na yé, il paraît. On a entre parenthèses des solutions dans la information. Contrat et Koufi. Si quoi, relation dans la calais. Ah bon, on fait son mot. On a mis relation pour le mot. On a pas oublié ce bon mot. Merci. Ok, merci beaucoup. Pour Kamana, il y a $500. Nazo Bandela qui n'a tika kozwa 100 francs d'abord il y a un film. Oh, on a un tournage. Ata 100 francs. Ata 100 francs parce que nazo yo kabatwazo lobake. Soki mutase afutaki yo. Afuti yo déjà mbongo ya musala yo salaki. Ata soka memi elongi na yo kote nini. Estali ye ata nazui 10 millions. Etali ngai parce que ngai mutu na sina futaki yo. Nyonso. Bafuti talaka ndenge nzamba kila mukili na ye na transport carburant nanga nyonso yanga bapesaka 3000 francs congolais ya régie. 3000 francs nga kuna yebisi junior nga biata mulai nanga pena bozobanga mote 3000 francs congolais. Excusez-moi. Na tourna la fille du serpent bapesaka kinga. Donc, bandeko bazolo bake, soki bafutaki yo déjà caché na yo, kale bakoki komema elongi na esika nyonso alingi, na informer na bandeko wana, kale bafutanga 100 francs te. Première question, mais à la pour la spiritualité, naza ko rappeler na bandeko nyonso bavandi awa, que l'isolo tozobe tezali à 2019. Et ça, l'isolé à 2021. Alors, maman Omba Potongo, nous avons besoin de contrôle parce que c'est depuis 2019. L'isolé n'a pas été allé à avril 2019. Voilà. Pour la spiritualité, problème des alités, nous avons besoin de contrôle. En tout cas, pour le contrat, ce qui est Katani et engagé, on a évité ce qu'il a expliqué les choses sur le contrat. Parce que y a un mot pays à ce qui S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que nous sommes en train de comprendre sensibilité à dossier. Vous comprenez? Oui. Tournage, même il n'y a pas de côté de l'hôpital. Les lots et procès, sinon la matière que nous sommes venus chercher aux autres. C'est ça. Vraiment, vas-y. Voilà. Donc je pense que nous devons être professionnels. Merci. Voilà. Donc contrat oyo basalaki na start time soki bakokata yango ngai yanga nini na kati parce que ngai na bango na start time toyebanaki te
nanga nini na kati donc quand ne babandaki makambo na bango osilisaka bango mibale nde babandaki donc na kati kuna nga naza te parce que soki olobi mpo na relation kobebisi relation mpo na mbongo eza na bato ebele oyo bazofinga nga na kabila bango bambongo mais bafingi ngai donc n'arrivons pas encore là. alors pour la relation nzambe nde mokonzi je pense qu'on doit nuancer mungu ndio chef on doit nuancer un petit peu. Maman Elise apporta qui start une crainte. Je pense qu'il faut tout faire d'abord. Pourquoi est-ce que maintenant Caleb a aussi la récupération? Parce que elle est en justice avec Start Time. Et là, moi, elle a la paix, c'est pour que tu poses la question. Donc, moi, rapide. Bonjour. Tania Mabedi, Neymar Dizamboka. Madame Kanatuna, pour le président Caleb. Il y a qui peut te sauver expliquer que vous avez mongo après ça que $1000. Donc 500 donc $1000 vous solo qui avec ce que tu as assez. Mais qu'est-ce qui se passe encore? On a toujours quand on a problème surtout dans ma talibino ma rampe ma communauté na bino. Et ça qui tout les bosso ça qui na problème na Shalina kaka maman authenticité. Excusez-moi. Problème na Shalina nani azana témoin. Nani azana témoin et nani azalaki wana ezaki yango te natikala kozala na problème na Shalina te en aucun cas parce que d'abord Shalina nga na signa contrat na Shalina te na beta lisolo na Shalina te na yebi pe mutu nini oyo abandaki kozala responsable ya Shalina te nga nazalaki actrice oyo nazosala bapublicité ya mbongo oyo ezokota na compte ya groupe ezalaki Elise yako jouer yako sala boye na sali esili na sikali ko en tout cas na yebi ya moté na zana idée o ya zana ba preuve parce que les autres lobby toujours avec de preuves voilà o ya zana preuve aya nango voilà alobi apesa kinga $1000 $1000 ezalaki ya nini ya caché ya Start Time to ya caché ya musala eloko na koloba ezali boye moi ça me fait vraiment pitié ezosala ngai mawa makasi ezosala ngai mawa que père des enfants lokola papa Caleb nga nayebi ye kaza chrétien ça me fait trop mal que moto azomibengaki azali chrétien parce que nakoki koexplike na bato chrétien c'est être comme Christ. Chrétien oyo aza kolinga kokosela ndeko na ye mpona konuire ye mbano na ye ezali tomata tokita nzambe asasala mibeko na ye wana ezali parenthèse mpona bachrétien. Président Caleb nazobenge président parce que Congo tolingaka mpe ki président naza président nanga te donc naza na parcours nanga donc voilà atikali kopesa nga ta 100 francs te quand on a 100 francs, on a 100 francs. Ata 1 franc à payer ce qui a zana preuve, il y a $1000 à payer parce que dans le contrat, ce qui a payé $1000 il y a film, c'est qu'il fallait qu'il contrat il fallait qu'il a signé. Parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit na sali na ye film misato et puis na sali yango na lingaka na ngando ndingite na kokaka te lelo na kei naza fragile na kokaka te lelo na tourner lobi na tourner na belaka na kokate mais na tourner na ye 3 nzonzi na 3 nzonzi ngona tobetaki lisolo ya frère na sœur na 3 nzonzi d'abord na tournage je dépensais moi-même pour na kolia na senga mbongote alors o ezali solo ya la fille du serpent ezali solo ya contrat alors comme il y a lobby que après ça kinga $1000 c'est que contrat ezala qui signé alors aya la qui sa contrat il y a $1000 nazo juré au nom de mes enfants natikala depuis na botama na on a juré na komba bana ngate mais là aujourd'hui je jure au nom de mes enfants Caleb a payé 100 francs. Oh. Voilà. Les micros vont traverser.
Voilà. Bonjour. Par ici, par exemple, télévision. Bonjour, Élise Salon, la star. Bonjour, allez-y. Voilà, deux petites questions. Au lobby, au porté Caleb Plainstead, au porté Star Times. Oui. À quel moment, toi et là, on est motivé au porté Star Times Plaint? C'était quoi est-ce que tu avais vu? Oui, mais maman, on a dit qu'à Caleb, on a dit maman, la Star Times. Deuxième question. Au début, on jouait film spirituel, tu dis mystique, au moins on a mystique, je vais être un peu curieux de savoir parce que moi, ça va chronique culturelle, n'a pas te rappeler à moi, ma comédien et tout. Est-ce que dans ta vie réelle, dans ta vie artistique en fait, c'est le premier film Élise a joué depuis pendant la carrière en artistique? Il y a ma spirituel, il y a ma nyoka. Non, c'est pas ça. Voilà. Na joie code 22. Voilà. Code 22, na joie yango. Na ba nyoka. Na ba nyoka. Voilà. Na simba nyoka te. Massimo aza témoin. Rémi aza témoin. Kovodo. Aza wana. Massimo aza te. Na joie code 22. Na bete la bino mali solo muke ya code 22. Nyoka wana ya code 22. Tozaki na prince na salle, na chambre. Na maman la biso. Maman la biso Marie-Hélène Lota. Mutwana ina nyoka baninga tout ba joaki na nyoka zaki tranquille. Tango komi tourne nga. Na joué na nyoka tomboki. Code 22. Nyoka tomboki atoi. Nyoka toi. Na simba boya bana na obeta le parenthèse à code 22. Ouais. Na simba nyoka te présence nanga et tout matiza nyoka. Mami Marie-Hélène alobi na ngame Élise. Batu nyonso ba jouer na nyoka, ba Massimo ba simba ba nyoka. Bande ko tout pour ne pas citer beaucoup de noms ici. Ba simba nyoka, ngana simba nyoka te. Tant nyoka zotomboka na telemi liboso nyoka na ebishe ke no zala tranquille. Otomboka pwani. Pourquoi ce boy na jouer na yo? Mukolo nyoka lobite mama za na nzala ngabite pourquoi za ka nzala na tourna ma. Marie-Hélène témoin mamolo. Na nenga na tourna ki na la fille du serpent mon frère. Oui. Na tikala ko tourner bongo te na nyoka. Na gangela nyoka wana asalonja nyoka nenga asala ka ba fier. Atikala osala mote. Pako l'archive ya code 22. Nyoka salonja boy. Na osala lokola na zo simba ye. Ti na silisa ki tournage. Na simba nyoka ti. Mais le problème ce n'est pas que simba nyoka. Ce n'est pas ça le problème. Nas actrices. N'a pas joué pe na lion, n'a pas joué pe na léopard. Ouais. Nas actrices. Ce n'est pas ça le problème. Kuna ezana likamute. Kuna vraiment yangote. Alors, question de retourner que ceux qui n'a joué na nyoka te, en tout cas na joué na nyoka, mais modèle on a joué na la race la fille du serpent, te, na on a joué bon modèle. On a la fille du serpent, mais vous jouez tellement ma casse na nyoka, on a moi côté mystique. Non. Problème est allé boy. Ouais. Na lobby boy. Après avoir joué, après l'équipe Mikolo, na belaki. Na zalaki na ba pression na komi komona biloko ya mabe. Voilà la fille. Donc, je n'accuse personne par rapport à Nyoka. Naza ko accuser Moutouté, naza ko expliquer fait. C'est ça. Donc c'est juste ça. Ouais. Donc voilà. Première question. La question de voilà. base. Non, on a répété question dans Ngaï. Et ça dossier d'afrachi. S'il vous plaît. Tolérance. Voilà. Parce que ceux qui t'ont sangani aw, et ça pour la Nyoka te. Non, moi j'ai touché côté il y a un autre. Non, il y a un autre qui la ligne parce que Eza Moutra comprenaka deux fois. C'est ça, moi éclaircissement. Il y a un azoloba, ceux qui les l'ont presque vendu boyi. Koza ma kamna ko sala me boyi ko vanda po boyi okanga. Ce n'est pas pour la nyoka. Na simba nyoka na code 22, na simba nyoka na code 43. Na simba nyoka, donc ça ce n'est pas un problème. Toza pour la contrat na caché. Voilà, la deuxième question.
n'a répété à poser une question. Non. Mais Élise n'a pas encore répondu. Allô? Voilà. Ma question est celle-ci. Élise a porté Star Times plainte, mais Caleb a eu dans les réseaux sociaux, alors c'est plaindre que Élise a porté plainte. Il y a un lobaboué. Au tourner film, de et Sili. Et l'autre nini est motivé yo que nous reporter Star Times plainte pour que et l'on a Star Times et comment Caleb a se lamenté muto yo tourner film. C'est ça ma question. Au Kenya qui na Star Times de nous mona qui n'est pas Star Times le monde qui a ba salinga bo salinga bo autrement le dossier voilà. Ngai nazo betela bino na lisolo ngo. La question et l'autre nini donc question ça base et l'autre nini motiva qui ngai. Voilà. N'importe Star Times. Voilà. Voilà. Ngai nayeba ki lisolo Star Times. Ndenge babandaki ndenge basilisaki en tout cas nayebaki yango te ngai nayebi kaka contrat nanga oyo tosignaka te depuis nazela baintercesseur ti bayaka na bango mpe te natikala mpe kobenga président Caleb te mpona loba na ye ke président depuis bato ntango kaka namoni ke komi intercession ngai naloba makambo mosusu natikaki nanga nalobi bon nabakisa na ngai yango navanda problème eza te toza bandeko. Le jour à penser que nous allons faire un bon contrat, moi si mon boye, à couper ça, il n'y a pas de problème. N'a pas d'appel. Kaka, Moukolomoko, tous se réabonnés na Star Time, bazo yela ngai lunginanga. Bayelinga lunginanga. Donc, tu le qui te relever la preuve, la dépliant Star Time. Voilà. Toujours bien dans les solos, il y a Star Time. Donc, Nami Kouti, la fille du serpent, moi, Azana, moi, Elongi Amukie, Akatasuki, Elongi Nanga, Flyer, il y a Star Time. Les gens ébélés, les gens éminés, les amicaux, tu es juste. Non. Oui, tout le monde te voit, il n'y a pas de souci. Nous tenions sur beaucoup filmer, beaucoup zoomer, il n'y a pas de problème. Mais elles ont allé à Awa. Donc voilà. Nami Kouti, na Star Time. Oh, na combien en déni? Na combien na Star Time? Déni, na zote kana 52 chaînes d'Afrique, na bouquet basique. 52 chaînes d'Afrique. Dans 4 pays d'Afrique, 52 chaînes et 52 pays d'Afrique. Oh, on a mis Kouti dans 4, c'est un bouquet basique. Peut-être c'est un blague. Na Zoom, tout Kanangawa, na Kenaba, shop Nyonso. Nathalie, Namoni, Nami Kouti partout. Oh, c'est que le président Caleb. Ou bien les anani, parce que photo oyo, yango te mutu na tourné nango. Na tourné, na photo ote. Photo oyo eza photo nanga ya Facebook na page officielle nanga. Parce que nga te mutu na géraka page officielle nanga. Nga ite. Eza na mutu a géraka, mutu a publiaka, mutu boye na boye ndenge eza. Na bengi, mutu a publiaka, mutu a géraka page officielle nanga manager nanga. Tant que nga nazo benga manager nanga et ce manager nga zo yebisa nga beno nga kutu nazo kama parce que naza wana manager nanga za na États-Unis naza awa na dépliant ya Star Time o bato bauti nango ba pays d'Afrique bazo ya kolakisa nga biyango mutu no oyo alingi bafilma kindoki nga nakanisi kutu sikoyo tala message. Il y a beaucoup de messages mais comment il faut signer contrat? La société a mené les 5 euros tant que manager. Non, c'est impossible. Nous avons bien expliqué pour la temps qui va message, c'est dans un peine kilo, autant de message. Oui, combien qui n'a de bruit.
Et ça, les maquins de moi. Tant qu'on a moni, on en a très bien. Tant qu'on a moni bongo, que naza penza partout. Nalandi, eza chaîne la mission à Congo na linga mingi, et diffusanga pe mingi na émission derrière les masques. Biwan, na moni le konanga de faire blabata, na ba émission na nyonso, nga na sawana ya munene. Na le kabo ya munene, na le kabo ya munene ngabi oh. Eza sérieux? Na benga président Caleb. Parce que ça, et là qu'on est motivé. Na bengi président Caleb. Bengaye ayambangate. Tango ayambingate na salé message. C'est pas la peine parce que le message là de l'accepter sur après. Voilà. Message en moto, c'est pas aussi normal. Mais comme de près, il faut qu'à tout ça l'amour. Na komelie ayambangate journée mobimba. Et ça là pas mardi. Mardi on a zaki na programme ya batu nanga o bazokoma parce que zangati on koma film. Na bengi ayambangate. Et comme il a 21h. Manager nanga pesinga makanisa lobi non. Kanga photo na flyer oyo, na dépliant oyo. Tindela etuna e na mikutia wa ndenge nini parce que depuis na bandi ko benga yo depuis tongo na ba 3 numéros na tous les 3 numéros na ye. Depuis baba na bandi ko benga yo zo ya mamati. Na tindi message. Tangu kaka na tindi message na 22h wana. Mbala moko président Caleb a rappelé nga. Oh, elle. Ah, eza na solo ka to solo la yo za wapi? C'est le président na ndo bengo depuis kala. Na solo fina normal na. Président na ndo bengo depuis kala. On répond de ngate depuis tongo. Siko ozolo beza na solo to solo. Oza wapi kasi oza wapi na yanga bitenga oyebinga ero na za kalibana te. Lobina tongo président Caleb a benga. Oza wapi? Na ebichie tout ça rendez-vous parce que là je te makamusu sur ça. Tu es au bout de la président Caleb a un bureau dans ma cas, place au bureau dans les alars. Aïe, na ébicier, elle n'a pas quitté, la joie qui a mon. Et ces zones. Les zones, c'est bon. Pourquoi tu me sais la main, s'il te plaît. Na ébicier, na lobby et l'autre côté. Na ébicier, la président Caleb, a coup d'ami en déguisé. Après, c'est la réponse. Non, est-ce que tu peux solo là? Parce que le contrat n'a pas été solo. Au footing, tu as 100 francs. Tu signes le contrat. Oui, puis ça qui est là-bas, tu as miné, pour te faire la biso mi balé, pour te transformer biso mi balé comme on a nouvelas. Mais, nazo c'est le contrat, papa. Nazo n'a eu à libosote, et ça peine à ma message. Nazo n'a eu à libosote. Nami kucha wa ndenge nini. Et là le président Caleb azolo bananga lobi ah Élise, le bénéficier na visibilité. Nami président répondre nan. Nami kucha wa ndenge nini. Nani amimi nga awa. Président Caleb alobi na ole kisele l'air. Président mais ils ont l'excellent Erneni, Nazara, tournage, Kouda, Nazara, Batukuna, Naïf, ok, c'est bon, j'arrive dans quelque chose, ah oui. Parce que Azar, on a art, hein, dans d'autres, il y a comédie. Nazolo quelque chose, Nazoya. Navanika, on fait ça qui se n'a pas voilà, Navanika n'a qui Nazo Talaï. Abimi, Aki. Deuxième tour, aye goya. Na benga ki yoti. Iye moko. Aye. Oh Élise, na yeli yo contrat. Contrat ngwe yeli nga ba papier moko. Contrat ya start time. Est-ce que vous comprenez nga bien? Oui. Na yeli yo contrat ya start time. Oh ba to signa ki na bango. Ah Élise eza yango ka $100,000. Tala kaka ifuna changer en joana. Tala mkwana tungo toke ni matati nenge tenga maki. Tala isa. Mbala moko manager nanga côté. Écoutez déjà, ça y est. Avant dit que solo la vie, papa to solo la tank homme. Élise alobi oloba ki ok koluka quelque chose. Est-ce que moi ezali? Oyana luna quelque chose, il y a tournage. Oyo, on peut ça à saler la kio.
Et puis, tout est à l'isolo oyo. À papier aux accès je ne pense pas que contrat, il y a entreprise mounene le la start-time et koki ko sale la yo ba papier ya modèle oye moko ba kangisi en moi date la bien ngoni ko kanisa. Vraiment. Ba grafé même pas. Ya lobby. Nasi ko nazolo baba bino non. Problème na les ali simple. Photo yo présent Caleb ezalaka na Facebook nanga. Photo oyo nga natikali kopesa yo te. Film est tourné ezalaka déjà na affiche nango parce que film est tourné affiche nango yango. Na kanisi presse bino nyonso bozomona. Affiche yango oyo la fille du serpent. Affiche nango yango eza na se ya ba indien oyo. Sikoyo oyo nakutami awa ndenge nini. Posa Caleb a mis mon téléphone là. J'étais là avec le respect, parce que je le respecte beaucoup. Même Denis Lazare, je respecte. Et la linga ke makasi. A joué dans le téléphone là, a sololi. A comme une maman pressé. Ah, président Caleb, est-ce que vous avez vraiment sérieux? Depuis la balade du Kotuna, jour à l'Oyaki, on a vu qu'il y a quelque chose. Ou appliquer quelque chose en moi. Oh Elise kasi on a eu au contrat oyo talaka kanga na zabo Elise tayo moko biso pe baliaka biso bangongo na kala. Yo pe ko bénéficier na succès. Ya ba fiche bazocho partout en Afrique. Manager na ebiché bon mafuta na yo songa na nini. Elamba ko songa na nini. Donc a bénéficier kaka na succès et puis attendre na la goma kotokoka. Parce que image na des ambongo na et là comme manager na solo la Caleb yango. Image na des ambongo na. Ce que yo solo ba bénéficier na ba panneau. Mais quand même na ba panneau na zala déjà na ba panneau. Na zala déjà na écran géant minene na boulevard. Et on a continué à cause na ba panneau. Ata sans frontières. Non. Président Caleb a lobby que les autres distraire et à pressé. Ce qui te dit que ça l'autre sala to sala. Président Caleb parce que azo yé baté nenga pour expliquer biso nenga photo et yaki comme déjà na sina joie qui la fille du serpent et le mulanga ezala les ana serpent donc moyen ko banda ko teba makele les ati. Ngana telemi na yebise président Caleb. Na bolingo nyonso na kindeko nyonso je ne pensais pas que le balanga makamba. Parce que oyo ezali ka mususu awa nazanga moko wapi mususu ya ngamoko parce que oyo moni basangisi affiche ya biso ya film na affiche ya ngamoko no eza pe na ba mususu ya bo moni oyo nazaka ngamoko te so ya ba boye pe ya ngamoko eza ya minene ezalaki ebele pe na 50 pays Afrique nazolo ba bien donc Nasi ça en ordre. Alors que Star Time, as entreprise à mon nini. Elise Yoko Kamaka. Alors Elise Yoko Kamaka Mote. Moni plus à ça la blague. Elise Yoko Kamaka Mote. Yoko Kamaka Mote. Star Time as raison mon nini. As entreprise à mon nini na mboka na biso. As un avocat et moi je vais dans la Bible. Ça c'est compliqué. Ngabi a commis la porte me présente Caleb. OK. Abeli tournage. Maintenant on a vendu la vie mais et comme il sait rien. Moi parenthèse, la zone qui n'a place soit à l'accepter son contrat parce qu'on a expliqué à quitter. Alors, Star Time est payé à $100,000. Et dans le $100,000, on a un tournage. Chaque tournage est $10,000. Je vais expliquer. Parce que moi, je suis un papier. Pour que Star Time, quand même, et que ça monte contrat, il y a un papier à moko. Alors, il y a $100,000 et puis pour le tournage, il y a une explication. Avant le silica, avant le XLR,
On va expliquer combien avant qu'il a 10 000 dans la répétition, dans le tournage. Et puis, nous avons bénéficié de 30 000. Parce que nous avons la régie, nous avons bénéficié de 30 000. D'ailleurs, oui, Brian, bazar à poto. En tout cas, nous avons un combo de Israël. Nous avons reconnaissance du président Caleb. Selon nous, c'est qu'il y a un problème, il y a un donc, les arabes qui parenthèse, abanda qui besoin d'explication à contrat et puis aïe kolobake, dans son accélère, na mission et à maladie en avant. Président Caleb, a fait une porte, na appel na mato, na bureau ya montu quand même na respect. Attends na zaleki, grand frère na ngaye, ya na ngali boso. Ba respecter nga, na dia na zaleka suka. Abimi, akei. Batu balofi nini? Il fallait benga batu. N'est-ce pas solo la quitter? Naïbi que nous avons la question, mais il faut expliquer la question où l'union se peut comprendre parce que question mon copé pour qui qu'on a déjà. Oui. Ma solo. Pas tout le bien. Parce que nous avons dit vraiment ma vidéo union sur les qui na YouTube. Na oui, conseiller. Madame, il faut qu'on la union ce qu'on appelle le côté même aux autres la tala et natala qui n'a zolé la mais na zotala. Il fallait pas solo là. Il fallait benga batu. Pour la nini ndengona. Il fallait benga batu. Na bengi Jerry Lewis. Aïe nanga wa. Mon Dieu. Caleb nous. Là nous avons tout monde bakoya na totali na bien. Parce que nazo kwa lelo na yebisa ki Saint-Esprit a gidenga. Na lo ba makambo moko te oyo ko blesser mutu. Mais na kotala nga binande na zabo. Au moins, cortège n'a pas de zoé. Nous sommes les ayants. Bako benga ngana nzonzirite. Masi moi vidéo puis to bandit musala théâtre na na senga tableauté. Même émission, na na senga te journaliste na senga émission à kotombola maboko. Ce n'est pas que naza ko humilier musala ya mutume na kokakate nazala kana timide makasi. Nazo mona tamsu na ko senga boye akozape ngai. Na senga kate. Nanu na senga émission te toza biso nyoso presse yango po nazo senga tableau ndenge ni donc na senga te mba nazaki wapi yo pozo amboye pardon maman nazaki wapi donc ça vous expliquer voilà na bengi na Jerry Lewis bengi Jerry Lewis na bengi Jerry Lewis alobi na ngake elle nazoya wana nazana ndako na biso familial na kitambo kuna ndeza ka place na kutana na baninga soki bandeko nanga baezala kuna tokutani na Lewis kuna parce que Lewis pas ndeko nanga malgré le monde est tellement azan ndeko nanga na solo na Lewis ngabi papouche parce que on a fait papouche quand on a groupe WhatsApp ils ont papouche nous ngabi papouche tala likambo yo président Caleb asali tala pour ne pas zongela bino nyoso yoki alobi pardon 10 000 $ à chaque tournage nazoloba awa je n'accuse personne mais comme naloba ki na koloba vérité avec le preuve yango naza koloba quand ne baloba pe internet c'est église pour ceux qui ont église parce que ata pas respecter ngai donc et Lewis a dit 10 000 quoi par tournage? On a dit 10 000 $ par tournage. A expliqué comment tu as dit 30 000 parce qu'il fallait qu'on s'arrange, parce qu'il fallait qu'il y ait un poto, classe, na bango et tout, parce qu'avec ça, Lewis a dit président Caleb. Lewis a dit elle. Non, non, garantie en l'arrivée. Jerry Lewis. Je suis là pas pour acquiser personne tout, mais nazolo baba fait parce que na yo ke belé na moni ebelé. Alobi nanga bi elle. Téléphone ya pamba. Yo na Anita Mbuli. Bosangisi mbongo bosombeli ngai. Mais moi naza réalisateur, caméraman, monteur. Président Caleb a joué à 10 000 c'est pas. Script sperme. Et puis,
na mbongo ya garantie elle tala boyebi téléphone oyo na yaka nango note 8 président Caleb okabela ki le 8 note 8 avant que le poteau après la fille du serpent le 8 maintenant le baoza mosala nzambe kosala makambo na sentiment te jugement ezali Jésus revient bientôt alors bien moni note apesanga ebuka na display ebeba aleli mwana mobali aleli atangisima ya biso voilà aleli mais président Caleb azozwa 10 000 partenaires azwaki 100 000 ngabi oui comprends tu balakisa biso alobi atikali kaka na 30 mais alobi falaka pesa yo kasata 20 000 ou ata 5 000 falaka bosolola ngana yebisi lewis ngai nazoloba te mpo nayeba garantie anda ndenge oza nango te naoloba yeli yango te lewis ayebi mambo naoloba wana azo place ka azali place eza wana na force alobi ele oyebi situation nanga eleki nayebi ke place oyo bajournaliste bakokanga ngo makasi parce que moi je parle avec naoloba à cœur ouvert nga nayebisi lewisi bon nga nayebi makambo wana te soki nga nabengelaki awa nabengaki douleur na yo te parce que alelaki nayebaki douleur na yo nabengeli yo douleur te nabengi solola na président Caleb parce que yo ozali ndeko na nga solola na président Caleb aloba na nga ne fils que nani kasi akomisi photo na nga na Star Time parce que photo yo natikali kopesa yango ye te aloba na nga quand même parce que naza na bato na travaillaka na bango naza na baconseiller juridique nazali malgré naza na succès te mais na préféraka succès ya kati et ya libanda parce que succès ya libanda moi makasi libanda mais succès ya kati na kati ya malili esalaka mpe bien nalingana na succès ya kati nalingaka na succès ya libanda te po okomona mpe carotte moko boye ya munene babimisi makasa munene libanda mais so bendi yango beya moke na se Yves kozwa oyo eza likoloka mafe ya moke me na se eza ya okuba kozwa oyo nzamba solo naza na besoin koloba kaka te naza mpe na besoin koinsulte motu te kozwa oyo esalemi ndenge nini lewis alobi mwana mama parce que lewis azaka mwana mama na mama Régine Ngabula oyo basije moko ebi mwana mama non, c'est bon. Silence, s'il vous plaît. Tolérance. S'il vous plaît. Ok. Mabeza, président Caleb Fora Motema. Oka Motema Boye Toyo Kamaka. Allo banaye apo mu. Allo banaye ba lumière. La lumière ezali. Allo banaye photo évoluer. Photo c'est ça va direct. Allô, peut évoluer, tout ça va direct. On évolue. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, fille avec toi. Yakati. Voilà. Nayebi ndeko na nga alobi ke nayeli soyo na eloko nabengeli oyo ezali regle ya garantie ndako te parce que nayebi déjà ya lisolo tobeta yango mokolo na mokolo nayebi tout mais nabengeli yo sololela ngai na président Caleb aexplike nga ne fils ke place oyo photo na nga parce que nga napesi ye photo na nga te bozoyoka historique nyonso oyo na explike parce que nayebi bafanatike moto oloba oloba ebele boye ndenge nini normalement fona loba na explike na reexplike
Ah, waouh, c'est bien ça. Na ABC, Yobelangaye, pardon. Alors, bénéfice que place sur photo nana. Et combien on ndenge nini? Pour l'isona betelinga, na ona zomona. Il y a ça tulinga, on se voit le bas qui n'a rien. Donc, nous avons rappelé la bande de peut-être na télévision, ceux qui sont à Hollanda. Ils seront dans le Babalobi et là, on est les motivés qui n'ont que comporter dans le complexe. Et vous savez, ok. Elle, comme ils ont on a accueilli que sur le président Kalef. Comme ça, yo zela ka appel dans 2 jours. Nazo bengalo. Na zela 2 jours il y a président Kalef na les risques. Ma ya te ka ndenge ba intercession ba kendaka. Ba ya quitté. Navani, bon, comme tu as fait bien, tu as fait sur la groupe WhatsApp, na tika li susu ko tuna te. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence. Ma référence. Ma référence TV. Référence oh, et ma référence oh, il est ma référence oh TV, ma référence oh TV, ma référence oh TV. Kenga malo fe kaongo yao, kenga malo fe kaongali yanzana tambola samtare da we. Titi t'appelle Ipoto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangosi, bambangi na munu, bandeko na ngai bankana, s'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana, obeta kaka ma référence TV. Tala, Zwali Sapina oyo, kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni, bakomi, s'abonner. Lisapi oyo kaka. Dobika, 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 Bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te, talangonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali. Kaka lisapi oyo, Dobika na ngonga wana. Dobika, 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 yango elakisi nini? Notification, ya gag, ya émission, ya télé-réalité, ya ba film. Et Kobanda, Koyela Yolokola Litabisi. Ma référence TV, chaîne à Kitoko, ba théâtre à Kitoko, ba film à Kitoko, ba émission à Kitoko, ba télé-réalité à Kitoko. Ma référence TV, référence à mon Kilignon, c'est comme ba théâtre. Ma référence TV, référence à ma gag. Ma référence TV, à terre, et au Katabango Ponche. Ma référence TV, terre, et Simi Bango Massa Sapa. Ma référence TV, et Kangi Masolo, à terre. Ma référence TV, à Naïvité, Naïvité. Quand tu souhaites, tu ma référence. Quand tu souhaites, tu suives l'information. Nyoso, bagage, nyoso, ba théâtre, nyoso, ba film, mo bimba na yo, ba émission ya paquet na ma référence TV.